Tobandi bongo 5e saison Fumba Mwela. Voilà bisalela ya bana basi yango lelo. Libotango bandeko ya nzala pe ya pasi. Me kuna tokamwe misusu bamibenga nauta na famille moko boye ya marque ngai konani ngai député ngai ministre. Voilà bandeko basi bakomi koluka bamona na ke yepa azali. Nzoka soko landeli kendeka kesika uta okokamwa. Me awa toyebi dev abendani ayeba kotoyo abimi lokola moteki ya ligablo ndeti kaka ke non omoni ye po seki ma réalité aza mwana mutambongo alembi ba déception bolingo histoire yangwana yangwana bendeli na ye na bakwen moko boye baseka ye bachola ye me yenda luka bolingo solo. Voilà kande bayebeli ye ateka kana ligablo Chinere pe bakote wana mwana mwasi oyo penza nga na ndima ye masolo bambongo koshina aza kuna te masolo bajenda kutu yete Chinere bakutani na dev asungi ye boni omiseli pasi boye ko kilo boye na mutu pona nini ko yana nga mobali insiste na tondisa tono mobimbeza na ndako pona nini ndeti piniso to nini zana sungayo eboka si ligablo kotikala ligablo nzamba kotala tala ndenge masolezo kende nzoka moke lisolo peza kokola ebandaki na ba bonjour ekomi kombono nani lobi bakutani akomi kosunga ye atomboli pe katini ya mai pana bango pe bakoma dev aye kosunga Chinere. Merci mingi penza en tout cas osungenga penza soki yo tendelelo na suki wapi. Voilà nani abosani yana bango waza na colère akendaka Afrique d'ici di teti lelo. Chinere yo nani what are you doing here? osani ne yo mutoyo yaya moninga nani yo yimuta marko yo ozoni ozoba moninga na yo limbisanga tela yo okoka mawa so ngana koti na kati na bimi yo kate nalinga na sala mabete po yo zela ngai pardon kende na yo te kendi bangu pardon yena ngalinga te mibali ya mpiaka ya nzala pe ya ba pauvre alinga ka mibali ya batambongo nalabi tela no so na ye tuza mibali ayena likwangola alanda ye ayebi def te fala tu na biso soka yebaka mona mobali azolanda na mbangu boye ndafuka melie omoni apparence batu bachola yo pona apparence alors que motonga batami na ye amikitisi na ye boss moni kosika te suna episode ke non kopa ngonde nazomonela kopa ngonde kosimba te bon nazoka mo kasi ndeni kasi ye ya na ye asa agressif boazo landanga na machette on dira yebanga on dit to bebana siko comportement boy poani siko nina ko sala na bande ko basi yango tala boss jeune on a ça paressé projet kaka kenda Afrique du Sud webi na kenda ka kopesa chèque pa ya Chinere webi ke awele la chèque jeune mango ndenga sali ba réaction ndeska kaka bo mande quoi récupérer chèque à million wana c'est sérieux mais faut voir ndenge mwana mobile azobondela nga beau frère azobenga nga prêtre yonde likunzi webi boss jeune wana en tout cas famille okana loba baba to nzala ndenge bakufela masolo mbongo bon namoni il faut la voyager bon ndalina zana no sûr que na tika no makamnanga n'ordre vana kende petit au peu apesa nga réponse comme ça na ça la voyage alors nalingo sala nga faveur telelanga petit au bien tia lisulandela ba mouvement na nyonso vous comprenez bon ekufeli boss pona yo na ndimi na ngai metela shop na sima soko kei na peso conseil pona nga luka gérant azala kawana comme ça au perdre le côté ti okozonga bon namoni idée za bien OK lobi malamu bon ça va na ko boule na kanisa pona ngo mais dans ce cas n'habite ce que so yo sa ndeli na sima nanga
bon nga naza nanga ndeka olobi na sinzela na kengela asala voyage akokende mpo na mwa mikolo afam yeyo mutango yeyo musufa mutapamba tala mwa ligablo yo client na yo ngai nde client na yo toye kosomba te toka client na yo te yende mutalinga lobela yo dev na kebisi so babenga ko nani na lobi zala mosika ya mwasi na lingi tala ebere kutu te soki tinere kende linga ye mais soki na moni kaka pembeni ya ebere webele ko na sala yo na ko bare yo na boma o pe na ko panza shop na yo vine ko koma miserable ah mais nyonso uti wapi ko pardon malembe ko yo kanga nan nene ngo bere ah bon o sala semblant naza na intention te ya kokendo sala mabe na motu te ndeka lobi ekoki lokolo lobi ko yebi pe bere te très bien ko meka kutu te yeba ye ata lelo te lobi pete omoni oyo afam tela tolo tela loboko boku wa moko na minute oyo jeno keba na robare yo pona mwasi kutu ngana yo to kobebana alors que ebere batukuta c'est un problème te mais mboko vraiment batu nyonso violent brutal basala bonka boye Chiniere azandeko ya ebere Chichi Dave ah bonjour bon limbisanga na ndenge ya nanga traité que jour wana limbisa pardon ah ouais c'est rien na limbisa qui est déjà parce que na lingio parce que ngape la lingaka yo yope ngai pe la lingio c'est sérieux na bana lukata na lukana lobelo mais parfois mon royo kanga osiliki ah webi ke mona mwasi panda ozelaka eloko wango oza mobali moko otondi mayele pe oza tellement calme na sepeno mingi po oza na ba qualité na promettre bon na sala pété eloko ko déranger yo mais nazo kamwa boni yo so sepena na mwana mobali ampiaka ya pasi na banzala boy mentalement webi na moral oza très riche nebi ke chance soki monani lelo ozala mutambongo bon nalinga na lobele loko moko na kokende mo voyage muke naza na interview pona luka musala mais na sima na lingo jerelenga ligablo comme ça na ya kokuta yo bon wana esengeli na ke sola na maman ah mais na ozanga o mikolo yo ah nga pe na ozanga o fort lisole leki ba jete mi pe ese betami na système sikoyo chiniere na dev masolo ezokola ah moni suka nango eloko linga motema ekuta na kana mutu na yo aza kaka mukolo pe bokokuta ne koyebana nani wana tala ba misusu ba bibengaka bana ba ministre nzoka Natasha kombo na ya botama Adana quelques minutes plus tard nzoka kuna pe na siège sika bafandaka na ba copine abenda nya zungulu ki abungi seka autosala likambo eza pamba te sima ba mastabaye likambo bonga yoyo nanda kwa zati abimi akei oh nakasesa ona zokanisa te hey bakosi biso nzoka zwi bango bambongo ono ba master nanga ba ministre bazopesa bino ba boulot bango mibale balobi boulot ngo combien 150,000 naira na mutu bango mibale bazwi mbongo bapesi mutu bapesi mbongo akimi tala famille ya uta mama na ye na ndeko na ye chiniere mbo na lisolo betelinga pona David namoni lokola ezake o gérer les shop est-ce que eza mabe mama eza lango bongo te na sepeli nde na ye mutu wango asande je na bien bon likambo te problème awa toza nango eza ndeko na mobali alingika mibali ya mbongo balinga bino bandeko na ye akomi matata manfu soki yaya lobi ke non alinga pauvre te ye te mta olingelanga mobali ekomi nini esengo nanga nde très important mama kuta za d'accord ke bolingo eza mbongo te bon na souhaité okaka bolamu na yo na nyonso kosala mwana ngai
mama comprendre ke bolingo eze sengo liboso. Mais bana basa lelo balobi mbongo moke bolingo moke ndetika banani oyo Natasha ya oyebi kazonga tipa na bango ugochi ya zali awa te mama ministre mama député nzoka babenga ke honorable po baso apesa ke yesala na parlement bango pe bayambi ndenge bayambaka député to pe honorable tala ndenge bayamba kombo apamba kosa bango ya ki honorable. Bandeko botala bokeseni tala différence oyo nani bokoloba nini zela nani oyekaka na wewa oyebi ya nalingi te naya na mutuka cher to jipawa mboka bakoloba soki balobi elobi mabe président soya président yo fali kutuna kutala na ye président lobaki na ye mene tubatema komona ngai yawa bandeko mutu azobatema président de la république mokili yango kaka boye moto nyonso alingi bonga yoyo azonga na mboka pa na bango aescroquer batu ke ye honorable yaza na babranchement ndeko na ye penza alingaka boye bino bayaya botelema wana sécuritat yo nde oza mwasi oyo aponama pe na mboka oyo na liboto oyo boza mibale te ikenta webi okozala penza bourgmestre oyo nga na kotia na kati ya commune na biso awo esi napesi yo poste honorable na memeli yo bagarde mibale bango wana baza kosécurize yo partout kokende soki obimi balandi yo esika okozala bango bakozala po esengeli babatela vi na yo pomoni na village na biso bajalou baleki tro miyibi mpe baza ebele yango nafo baprotege vi na yo ikenta okanisi malamu mpenza na ndimi yo mpenza sava likambo te bon eza kaka ke ndenge nabenga ministre ya défense atindelanga ta bataillon mobimba ya baelema ya armée me bango mpona mosala ya sécurité na ndimi bango bazala wana babatela honorable bino mosala ebandi esika ya kei bino bolanda esika kei bino bozanga te nani yango akofuta bango bino bozolukela bato mosala bopesa bango bapromese ekomi Natasha bazwile sécurité po famille bazobatela honorable bon na promettre ke na kobatela mokonzi to promettre yo mokonzi obatelami tala naza madame te ngai honorable Natasha Onyema oyebi kombo oyo eningisaka na bangomba kombo oyo eza koningisa bato na kati ya parlement pe na sénat pesela bango mokili oyo nani yango alinga tikala nsima voilà bato oyo talaka bisika babotama tala bajara bavi bauta nango me balingi kaka babima pe na ndenga lokuta balingi kaka babangisaka mokili po mokili elengaka bango me nzoka na kati eloko ya te ebere honorable naza koya tala baimportance bapesaka ye lokuta mpenza ezosala bato bazala yaya ebongo ndeni kasi ugochi na chinire ugochi akendaki na wenze akenda koluka mama kuna po atekela ye ebongo chinire ye kutu sikoyo amikomisi lokola manager do ye akomi gérante na ligablo atekelaka jeune moko boye muta apasi kutu na ligablo azotekele kuna nini ndeko nanga mwasi azotekela muta nzala na ligablo na ye. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc nakendaki nazongi donc loka na ye na mboka nandima mutanda koyo abima gérant ya ligablo nan meki na ndenge nyonso yaya naloba pamba lokola esa komi na bolingo na ye na ba mibali o bapesaka bato eloko te
Akomo loba n'importe quoi. Jeune homme a voyagé. Atikele na sima jeune ligablo géré. C'est sérieux. Oh, na kosopoani. Ebere. Kote la kati, zo la nga sak na nga arovivre nga sikoyo. Nga honorable. Natala ndeko na nga teka na ligablo. Na fond ya combien? Salaire à combien? Bakoti e fiti balobi chiniere. Ozo kwa isa kombo famille. Likamba bonga yoyo. Eloko ezate me yoka b'impression. Honorable azo tambola na sécurité na yi. Bangona bazo kende. Nzoka yo moninga to lekika boye. Donc bonjour, bonsoir oyebi kukutute. Na monoko na yiko bipasi. Bapaka baleka yo respect sate. Merci mingi na conseil na yo papa. Oyebi nako kangiso na kasho mena mutema malamu lelo. Lelo so benga dama. Benga ngai honorable Nat. Oyebi ke na ministre na kolo bokangami. Ngaye yo komo loba yo. Yo Adama. Bana lelo. Mokile baby. Tala bakisaka liloba moko na monoko na yo. Tala nako yebisa sécurité na nga ba beta yo a peno kufa. Yo. Otina bango bakanga nga ba betanga. Yoko. Tosa ba yo koko. Paka. Âge na yo seleki déjà. Tika ba ndeko ba renier. Ozomona politicien na lelo. Honorable yeyo. Yamona na minute oyo. Okoleka na nzela tosa ye. Yebisa mama honorable. Ako bimiso na bobola ti famille na bino mobimba pe bo changer vie. Tela tika biso na kimia papa. Tosa so bato pampa bate. Biso tokoma batu na kata batu. Yuso bananga boy. Ni non ka to umela ko boni boy ko ba importance tozo pesa mi banga boy. Voilà. Balinka bandi mabango na makasi. Nampa katikali alobi mwana botami na misu na ngai. Mwana oyo nga nazotala ndenge azokola. Lelo akomi honorable. Okomona ngai zela. Okomona okovivre. Ndeko na echiniere lisola bolingo yango ya yeli. Batu bazokanisa yeli ligablo na mwa bambonga mike mika geraka. Pourtant bazotiola mwana mobali oyo atekaka na ligablo. Lokola David azane motopamba, azalaka motopamba pona bango. Mais pona chinere aza bolingo motema. Voilà motosa moni esengo na bolingo. Esika nyonso bokoloba, mabe ya romona malamu. Ndeko na ngai Natasha, suka wana. Lelo benga ye honorable. Okanisi ndenga ke ya zongi pamba. Nabi kwanga mnola yo. Ebere kanga. Asaka ndeko na biso na ndako. Mamba famille. Yo mbata yepe mbata. Sima loboko. Bandeko lipate ya bambata. Yo plus jamais na vina yo ya piaka ya nzala. Olo balangala ba manière wana. Tala oyo. Nazo biso siko na ministre kanga ligablo. Longwawa. Ozoke yo biso soni bwepwani. Ozo na chance ugoche azawa te. Toyenga to sangela osikoyi. Do bazoyoka soni pona ligablo wana ndeko azoteka. Balobi komba famille na biso lelo ekomi ya ba honorable. Koteka na ligablo famille ezo sambwa. Ugochi mwana nsuka yewana. Ugochi ndenge nini ko? Bino bosa nini awo? Tiko tala okasiti. Botala nani? Boto wa baninga na ote. Olobi nini? Tusaka baninga ti. Nani ngo muninga? Tusaka baninga te. Bolongo na mitso bobunga bolongo awa. Famille ngo bakomo pona baninga. Boebi niveau to komi famille honorable bino batampiaka lokola bino bokezala nzambe o. Afam. Na betelo lisolo afam. Mama, papa nine salami. Ba finga ngana nzela. Yopo fingami.
bayebi te ke naza na mwana mobali wako défendre ngai. Imaginez moto azofika nga na nzela, moto azwi courage afingi papa na nga na mboka oyo. Moto yango nani? Balobi ono kombo na ye ezali Adama. Hey, Adama papa Adama yaya ya ebere oyo kendaki na ville. Balobi ono akoma politicienne bazoloba ye honorable. Yangwana makila politique eza famille na bango biso to mikosaka na bango te. Limbisanga papa. Supporter kaka na minute oyo. Nebeke ebere nga na robala ye donc so na luki bangambo kuna na kotia dégâts te papa. Famille ona fona lengela ba relation. Telaka bolingo na ngeza kuna. Famille yango. Bon, boyo kanga na lingi to sola boy. Naza très désolé. Et salinga mabe. Chinere abeti mbata na honorable sans explication. Yem tabete nga liboso mbata. Abetu mbata liboso comme kuna yo. Hein? Zana no honorable bandoloba. Et comme boy, honorable onde nani? Tela. Esengeli. Oye ko la procédure politique. Bon, na bondela ki honorable kangisa ote. Yo pe kamdo na yo. Mama ngamo nazalaki wana. Pechinere en tout cas force tumbu. Bino boy bisanga na mbeba na ngani. Et Olisko babandela. Yo beti mbata na honorable. Membre famille oya komi na niveau politique. Pe plus jamais obandela. Mbala suka nebisa yo. Suko bandeli na ko peso leçon vino ko bosana te. Kobanga te. Nakobenga ministre de défense akitisa bataillon mobimba ya ba elema awa po abanga ngai. Malembe e komini nanda koyo ata yo mibengi nani bino mbale bo sala makambo te oyo eko faire regretter nga poni na bota bino famille evandi nani abeti mbata na honorable ndeko na ngai obani ko ignorer famille na yo po komi na titre tozaka kawana soki bayebaki ki honorable ango nzoka ya sima ndaku Tantine bonjour hein. Bonjour. Nazoluka Yekenta Azali? Tete azati abimaki. Akenda ki wapi? Bon. Mikolo yo penza bisoka bimi. En tout cas, lokola azoluka visa na ye ya Afrique du Sud. Akenda kati aluki bambongo yangona aza leste mikolo yo. Azoluka visa ya Afrique du Sud. OK. Oyebi mikolo Tantine. En tout cas naza posa ya mobali moka bien akipenga yi azwa mbongo apesa ya nanga kenda Afrique du Sud. Ya mbongo solo keza ba 300,000 naira. Soka kanyango. En tout cas erosunga yi 300,000 naira. Pour kenda Afrique du Sud. OK. Bon, alobela ki yo mutu azosala procédure na yi. Tete alobeli ngatin. Oyebi makambo ya nanga salaka. Eza international. Alingate batu bayeba. Yona na tika kika ndengwana. OK. Ça c'est bien. Bon. Nabike nanga siko mais soki aye yebisa benganga. Nebisa na zoluka ikasi. Yebisa Olivia. Tantine, kombono kitoko. Merci mingi. Bon, en attendant na ressemble pona ye po nzamba sunga voyage simba. Voilà ba coopérer ba visa. Moi na moi ça coopérer ba visa. À ça la rappel démarche ba voyage. Voilà ye ko tunat. Po ekenta mokolo moko atuna kaye babeta pe lisolo wango. Me banda kenda. Yangana zoluka beau-frère mobo ya futaka bien. Beau-frère mobo azana moi mike na ye. Po apesa ye mbongo akenda Afrique du Sud. Bandeko basi, bakomi ko tekama. Dave nzoka zonga ki tipa na bango. Aye abeti lisolo na mama na ye. C'est vrai ça. Ya solo maman. Na sepeli. Obe salinga bien. En tout cas, le kolo moni bolingo eza malamu.
yebisanga proposer déjà libala te nalingaki na mikoso na ilikambango me nalobaki nazonga na nayebisa yo nzoka azosepela po aza na posa mwasi mpe azwi mwasi nasepeli mama bon est ce que otalisi ye oyo ozali en tout cas mwana mwasi onga ndimingaka abongo ampe mayele webi kutu ye mutu aosunga na nde naza te boye azogerelenga ligablo na tiki kuna c'est bien maman bon lokolo moni bolingo nga mpe nasepeli ça c'est bien bon naozela mpe nga namona iti na oya na ye mama naza sûr soko oye aye awa omoni ye mama osepela seke likambo mpenza ya esengo babande kozela yango oyo sango ya chiniere ke mosika voilà bandeko zala patience mwana mwasi kowela eza mabe Olivia Olivia mwana Afrique du Sud tika ngai nini ngo susu toswani yango pole likamba mbongo kaka yango no bazali singa boeti ozoluka 300 000 na yo alo ebsenga teke nonga pe bato bayeba teko kutu na bana luka na benga yo yupo oyeko luka ngai suka na sisa suka bilamba lenga na luka out tala nem sa yo vrai mbongo ngo se kangami déjà ozana mbongo ekoki se kangami eza kutu da palenti tozolo baboy ozana mbongo awo nini yakangisi 300 000 naira bon lokola mwana mwasi alobi ya koperaka ba visa mbongo pe monani procédure banda voilà kopa ba mikili kopa ba voyage ba oyo pe balela bazali ekente azwi mbongo ebele apesi mwana mwasi akoperaka ba voyage tala nazwipisa yo tala soki kaka obebisi kopo oyo mbongo eza kokoka eza kokoka ko mbongo ebimi azozela pe voyage ekokisama baprocédure esila ngai kala te ikenta ba ale kwenda futuka Afrique du Sud bakozanga ngai yao uju wampe ye patingama na bolingo na femme voilà mwana mwasi ya Michelin Ballon d'Or afam abimi atali moni uju wam olukani afam bayebisinga ke ozana besoin mbongo osala eloko moko est important yona lina sunga yo na peso ka mbongo ou bien soki esengeli nga na miboma mpo nazwa mbongo napesa yo nakopesa yo mpo nalingaka yo naza mosusu te kutu moninga no maduka mutu ayebisi nga ke oza na posa mbongo uju siko mosusu comprendre nga te makanda banda lobela yo oyebi te nalingi yo te na posa mbongo na yo te nalobela yo mbala ebele tika ngai naza na posa na yo te nalingaka na ngai yo te pardon oza bagu na nga te afam telanga na malamu eloni nezangi yo awa bon ça va na miboma kasi pondima naza na posa mbongo na ote uju tela keni kutu maduka ke kolobelo ke na soke ndeko bala ibere na mbongo wana afam donc ba mbongo ngonzoka na zolukelo boyi eza nde yozo obande obala ebere nzoka nde tikanga na kimia ko comprendre kende na yo koya sute yondo lingi ebere lingo bala ye donc ebere siko zali nzamba ko peso tumbu na batayi na nga boyi tala komeko simbela nga yete soko meki simba ekaka na simba ete beta okoyoka sango zamba ko peso tumbu nzoka yepa boyi mbanda encore bazwile mbanda oyo aza na taille olympique bazwile mbanda ya moketonga alobi te bapwa ekeseni biso minene na biso ya famille ata chaîne prière na kokonda te uju wam alingi afam mobali alobi te esi na komi kote moko boyi nake na bangambo wana na nzela mokolo yango tolanda excuse nga bon
Oh, désolé, yo, baby. Oyebi quoi? Bon, na kaka boye mbala moko. Na perdre cartes. Na yebi nzela te. Na yebi susu te. Na uti Amérique. Hey, yo, tu vois, yo. Hein? Nazoluka. Moi en Amérique, aye le kola rappeur, aye kaka aluka. Oh non, lupango na bango abosani adresse. Mais moi, mobali oyo, langage yango zui wapi na oyo ka malamu te. Hey yo, merde, merde, yo. Oh, ebite bato vraiment, tout comme mokili oyo. Yango, na sali bambula, 15 ans. Na ke États-Unis, na ke Londres, na zongi, adresse na bungisi. Siko nazoluka na tuna yo. Est-ce que papa Maziou Demba oyebi ete? Yango Maziou Demba papa ngonga na yebaka na mboko yo. Yango yete osoluka ozotanga komba ndenge nini? Eh nzambe nanga namona tanda kuna biso lelo. Omona papa nanga oyebi e Maziou Demba. Loba Maziou Demba. Yo solo bana balangage bino lokola mutafani na États-Unis ngo bebisaka batu boye. Bon d'accord likamote. Na relaxa o. Kende tout droit. Omona balabala moko na sens wana kuna na gauche. Otamboli. Tuna kaka ndako papa Udemba. Ah petit oyo, wa vrai petite. En tout cas la lélé fort. Mais na minute on a continué ngo. To kutana Tokosilana. Je ne moi abimele wapi. Rappeur. Awuti soki awuti wapi ako sape batute. Koya azonga mboka na wewa. Pourtant oh non nazaki na États-Unis na beti ba 15 ans. Osusu abimele wapi. Eh yo mama yo toko yo. Mokili oyo États-Unis comme ça rabatu boye. Mutu nyo soit kira États-Unis zonga rappeur. Moi la moi ça lobi do biso mboko to tikali simako. C'est que biso beto que les États-Unis to comme appelle ba rappeuse. Voilà les solos. Moto moko ye abandi pe ma solo na ye. Et c'est reparti. À suivre pour la 6e saison. Tozela Tolanda Fumba Mwela Nabandimbola toujours avec Didier Parfait. Tolanda les solos et c'est reparti.